m'appelle de Soulanga, Lenga, Sali, 1 plus 1, ouvrez la pub, ouvrez la pub. Sala Babylone, Babylone, ils ont détruit le monde. Babylone zerstört die Welt. En Afrique, Guck wie in Afrika, le pays s'est détruit. jedes Land wird À cause zerstört. de Babylone, Alles wegen à Babylon, cause de Babylone. alles wegen Le Babylon. Congo s'est détruit, Der Kongo wird zerstört, Angola s'est détruit, Angola wird zerstört. Brazzaville est détruit. Ouvrez la paix, ouvrez la paix, ouvrez la paix, ouvrez la paix. Contre un cri, contre un cri, contre un cri. Mbote na bandeko balandi nyonso balandaka émission bokoko ya bayindo oyo epesami na ndeko na bino Kongo Alenga mwana fumu Kimbangu. Bandeko na ngai, nzambe apambola bino bandeko. Honorable Pepito Kilala bandeko, ye wana double brassard. Mama Pepito Kilala honorable bandeko na ngai baye ko salir kombo na ye na photo Joël Mbetenge oyo asali émission alobiki ya solo Mama Pepito Kilala azali ko skroke ye, alinga skroke ye, toza koyeba te, alinga tekela ye lopango na bumbu ye aza koyeba te. Bandeko na ngai, honorable Pepito Kilala azali moto asali baction ebele na kati ya commune ya Bumbu. Azali kosalisa bato, azali na fondation na ye Kilala oyo ezali pe kosala makambo ebele na kati ya Bumbu. Azali koede bato na Bumbu Selembao pe Makala. Oyebeke ya solo bana Bumbu Selembao Makala tozali bomoko. Kasi ya solo bandeko eloko ezali kosala bato pasi, bato bazali kosalela kombo na ye. Bazali koskroke bato na kombo ya honorable Pepito Kilala. Photo Joël Mbetenge bandeko na ngai ya lobiki ya solo Pepito Kilala basololaki na telefone po askroke ye, abengaki leki na ye ya pasteur, leki na ye pe ya pasteur basololi na honorable Pepito Kilala. Bandeko, photo Joël Mbetenge azalaka deja na baproblème na bana bumbu ya association ya Eroga Lesungi oyo bato ya mabe bayaka na association mpo baskroke mbongo ya association. Photo Joël akotela bango asalir kutu même na fondateur ya Eroga Lesungi Clara de Bruxelles. Bandeko na nga, photo Joël Mbetenge aza mukolo kulutu na biso, aza mbiaka na kati ya Paris, mwana bumbu wi commune na ye. Me ya solo bandeko na ngai aza entouré na bana bumbu ebele na kati ya Paris oyo bayebi honorable Pepito Kilala. Vraiment akoki ko renseigner te ayeba est-ce que moto oyo asololaki na telefone po lelo honorable Pepito Kilala moni video wana abengi ye, kasi photo Joël Mbetenge boko yamba ayambi te. Soki azalaki mayele fala ayamba, soki asolo ayamba ayoka voix akompare voix oyo ya ye moko honorable na mwasi oyo ye alobiki abengaki ye basololaki kombo na ye Pepito Kilala soi-disant. Bandeko na ngai, biso toyaka na masolo oyo tozali komonaki ya solo esengeli toloba. Honorable Pepito Kilala azali eli ya bana ya Bumbu Selembao Makala, Bandali, Ngiringiri, Kasavubu, Kalamu. Aza député national. Akoki kokota jamais sous na bakopi ya kotekaka bamapangu. Ye moko kuta aza na bamapangu parce que babotami deja na famille Kilala. Mama na bango aza na bandaku, ye moko honorable aza pe
na ba immobilier ebele na ba boulevard partout na ma campagne aza na bandako na ye. Alors bandeko na ngai, biso lelo toye kobeta mbela parce que Kongo alenga yaka kaka na masolo. Ezali na batu moko bazali koskroke batu na kombo ya Pepito Kilala. Batu wana bandeko tokolakisa bino bango. Mama bienvenue bijou ya liboso yeyo. Mama bienvenue bijou obomoni. Ye ayaka na association ya Eroga Lisungi de Kontike aza mwana ya Bumbu. Aza mwana ya Bumbu avandi na balabala mafuta en face ya commune ya Bumbu. Ayaka na association na page ya association ya Eroga Lisungi. Boyebi ke page ezaka contrôlé na ye moko fondateur Clara de Bruxelles. Mama Bijou ayaka na kati ya page de compte ke yepe azali membre ya Eroga Lisungi El Kishasa oyo nepoko ezalaki na ye moko honorable Mama Pepito Kilala avant comme honorable. Mama oyo bomoni tango aye alobi ke ye azali ayebani na Mama Pepito Kilala. Nzoka nde skrobondo na ndenga kosakana te bandeko aye azwi annonce moko na page akotisi de koti ke ye azali kotinda bato na poto. Akotinda bato na poto soko pesi 7000 euro ndeko na yo akoya poto. Bandeko ta batali annonce wana bamoni ke aza na kati association bamoni ke ya solo bakoki mpe kobengisa bandeko na bango. Ndeko na biso Alexis Champagne na mwasi na ye Nancy bapesa mbongo na bango avance ya 3500 epai ya mama oyo Mama Bijou. Mama Bijou azwa mbongo wana na maboko eza te ke mutu mpenza amemela ye mbongo kulutu na biso amemela ye mbongo 20 euro ke je sali mbote na yo 20 euro amema mbongo mwana mwasi akenda tina limete akenda kozwa 3500 euros 3500 dollars. Bandeko amela mbongo wana ti lelo mwana ya Alexis Champagne na mama Nancy mwana ya te ti lelo bamenase na ndenge nyonso tu suka nango akoka te abandi kodenonse bato mosusu oyo batravaillaka baskrokaka bato. Donc Mama Bijou ngai moko mpe nabenga ye nakenda mpe Kinshasa nabengi ye pesa mbongo ya bato nazongisa mbongo ya bato. Mama mpona nini oye kobebisa réputation ya honorable Pepito Kilala et puis na association. Donc mama oyo yango photo Joël Mbetengi toyebi te soki ozali mpe soki mama oyo ti lelo bamonanaka susu te mbongo ya bato mpe bakima bakenda nango bayaka na influence basala bajeke bango mpe bapostele bakoma badepute na kati ya Congo babimisa mpe bafiche atake badepute ye tala mosusu yeyo oyo nyonso ye moko Mama Bijou atangaki bakombo ya bandeko oyo bomoni ndeko oyo lisusu tala limero na ye ntango apostelaki yango wana 500 soki combien bandeko na ngai baskro bondo oyo boza komona il faut faire attention kaka bandeko na biso bakongolais toza kosala na mabe donc bakabola mbongo Mama Bijou alobi mbongo ezali na Londres epai ya mwana ya la crèche kombo na ye Alain mbongo wana eti emonana te ti lelo ndeko na biso Alexis abengi bolimbisi ndeko wana abengi bandeko na ngai mbongo emonana te donc photo Joël Mbetengi bato bazali koskroke bato il faut yo ozali mbiaka oya mokolo
il faut ozala otimba. Honorable Pepito Kilala akoki koscroke yo mbongo te, ndako te, en plus oza mwana bumbu. Yo kutu fo lakisa ke ya solo ndeko na yo, petite sœur na yo, aoke na mbongo na yo wapi? Yo moko ozwaka baproblème déjà na eroga lisungi na fondateur Clara de Bruxelles. Osala kutu émission kosala ye makambo. Oyo susu oye ndenge moko kaka. Toyebi te soki bafutaka bapesaka mbongo mpo sala baémission to yo moko oyaka kaka mpo sala babesi na yo toza koyeba te mpo paseke donk bandeko na ngai ezali mpasi mpe mawa mingi na kobebisa reputation ya bato. Toboyi te moto azangi mabe te na mokili. Bato nyonso basalaka mabe, bato nyonso totambolaka na malamu na biso. Bato nyonso to balingaka biso te. Bamosusu bakolinga yo, bamosusu mpe bakolinga yo te. Mais ya solo kobebisa réputation ya bato en plus ya honorable eza mawa mingi, eza mawa mingi. Photo Joel Mbetengi donc bato oyo bango baza kosala skokere mosusu ye tokotia foto na ye bolimbisa. Donc bozomona ke bandeko ezali pasi mpe mawa mingi vraiment na biso bakongolais na kosalaka bandeko na biso mabe, kobebisa bareputation ya bandeko na biso. Bandeko ezali pasi mpe mawa mingi na biso bakongolais, mawa mingi. Donc photo Joel Mbetenge, honorable Pepito Kilala ayebi makambo wana te, ye mpe asolola na yo te, aza kokamwa yango. Donc yo oza koinvente me na émission otangi nkombo te, me kasi oza koloba ezali ye. Ye moto azalaki bourgmestre ya commune mosusu, ye moto azala député, eza kaka na mwasi moko na kati ya bumbu oyo toyebi ezali honorable Pepito Kilala. Pourquoi kobebisa réputation ya ndeko na yo soki ya solo oza pena mwana ya bumbu ya solo mpe oza mwana ya bumbu? Tozala bolingo, biso tolobaka bolingo. Bolingo nini toza nango biso bana ya bumbu? Tolingani te, koswana, kotongana, koyinana. Oza na bana bumbu na Paris ebele, yo moko toyebi bango ebele na association ya erogal nyonso tu, erogal lisungi, erogal ensemble oyo oza na Paris, bavie bakulu bato ebele oyo bayebi Pepito baza ebele. Okoki koya kotuna bango avosala émission lobiki mwasi moko azobenga ngai bona boyi, mais yo mbala moko direct obandi koinjure ye, vraiment eza mawa mingi. Alors vraiment en tout cas eza pasi. Donc vraiment ezali pasi mingi na photo Joel Mbetenge, émission osali ezali mawa. Eza honorable Pepito te, ayebi makambo wana te, ye azosala mosala na ye en tant que honorable pe na mobali na ye na libota na famille na ye. Makambo teli bandaku aza nango deja ebele pe aza na ntina te ya koskroke ndeko na ye, askroke ye mbongo parce que kobebisa réputation na ye akoki kutu kosala yango te. Yango toya kolakisa mbela na photo Joel Mbetengi. Omoni baskro oyo baza koutilize nkombo ya Pepito baza ebele mpe bakokangama, bakoluka bango parce que bazali kobebisa réputation. Eza kaka honorable Pepito Kilala te, tomonaki mpe garçon moko auti kokota na kati ya parlement na assemblée nationale escro mosusu de contre que honorable me akoti mpe na kati aza kosinfluence ke ye aza honorable aza. Donc ndenge mo mpe na bandeko oyo bapostele de contre ke badepute, me nzoka baza na bango badepute te, baza koskroke bato, baza kokosa bato ke mama Bijo aza kokosa bato ke ye azali camarade ya Pepito Kilala. Donc azobeta babala yango na ndenge na ye mpo askroke bato bambongo, mpe askroke kaka Alexis Champagne ye moko te, askroke kaka mama Nancy ye moko te. Donc bato ebele alie bambongo na bango na nkombo ya Pepito Kilala.
Donc yango tozo lancer mbela na honorable Pepito Kilala, mama Pepito landela pe mama Bijou oyo landela ye baza ko utiliser pe kombo na yo pe tokebisi photo Joel Mbetenge sala angele honorable ayebi makambo wana te. Alors azala kanda abengaki po bosolola po atunda yo poko tosala ndenge wana oboko yamba ye. Vraiment ezali pasi luka oyeba ndenge ni bokosolola to rapele bobengala. Vraiment ezali pasi pe mawa mingi bandeko pe balandi nyonso toyaki po to répondre photo Joel Mbetenge ke ya solo honorable Pepito Kilala yete mutu azali kobenga ye po asikoke ye lopango to atekela ye lopango ya ayebi makambo wana te. Mais to rappeler photo Joel Mbetenge tala déjà biso na eroga lisungi escroc moko akotelaka biso na kati ya page kombo na ye bienvenue Bijou oyo ayaki pote ya solo alakisa biso ke ye azali kobengisa bato na poto soko opesi 7000 € nde akotinda ndeko na yo na poto yeyo mama Bijou. Donc photo Joel Mbetenge oza na pare na bandi oyebi ye. Donc ye wana bato bazali koskoke bato oyo basali ba makambo na bango bazali kobenda bato bambongo ya ndenge na ndenge bandeko ezali pasi mpe mawa mingi yango toyali kobeta mbela vraiment en tout cas bamama mpe bato oyo vraiment basala effort honorable mpenza mema makambo pa Kosa Mutamba landela batu oyo bazali koskroke batu bambongo na bango na mikili ya poto il faut bakangama po sino te en tout cas bazali kobome batu bakoki kokufa mutu mosusu azali taso asali kisangala na ye atie mwa mbongo na ye atika mwana na ye abengisa mwana na ye aya pe na poto aya korejoindre ye ye abimisi mbongo na ye yo zwi mbongo wana olie ye mbongo me mutu akoki komiboma mutu mpe akufi mama oyo mama Bijou oza koutilize kombo ya honorable Pepito Kilala oyaki na infidèle wana na kati ya eroga lisungi fondateur Claire de Bruxelles abenga yo yo moko oyebi ti olanda émission oyebi ngai mpe nabenga yo ntina Kinshasa nabenga yo ozobebisa réputation ya honorable Pepito Kilala zongisa mbongo ya bato bakomi ebele boza ebele boza koinfluencer bato na kombo ya honorable Pepito Kilala eza bana ya bumbu eza mutu mosusu te oyo ayebi Pepito Kilala avanda na commune mosusu ayeba bumbu wana donc fezaka mutu avandaka na bumbu yeka mutu akoki kosala makambo oyo donc eza pasi mpe mawa mingi ya solo bandeko na ngai na komonaki ya solo biso moko bakongolais tolingani te tozali kobebisa réputation ya bandeko na biso mpe tozali koskroke koboma bandeko na biso. Nzambe apambola bino bandeko kimia nzambe ezala kati na mabota na bino tokutani bongo mbala nsima. Abonnez-vous toujours na Congo Alenga TV, partagez émission pe likez émission. En tout cas nzambe apambola bino ezalaki ya bino ndeko Shora de Sulanga Congo Alenga mwana fumu Kimbangu matondo mingi. Oh, Jara, Congo veut la paix. Je m'appelle de Sulanga, Lenga, Sali, 1+1, on veut la paix, on veut la paix.